ba mama to fanda te bébé quoi Chaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ila takalia siange katana Nabituma basua yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa marange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamore Zignon Soba Messana Kolanda, Irène Masiandoki TV. Au moment abino la cabine kakaba histoire vraie pour essa la bino ba vrai makasi nabanda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge bozela ka masolo ya Irène Masiandoki essa la ka vraiment bien makasi yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba o nanu ba s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya mama abino ba o déjà bo s'abonner bo partageaka essa la ka bien parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine to selaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie ba réalité ya mokili makambo eza vraiment ebele tote ya maka ekosala biso bien nzamba lola kanisela bandeko nyonso bo partageaka masolo mama Irène ba o pe bozo benga bozo pesa masolo nzamba lola asala bino bolamu to bandi ko pesa merci na bandeko bazo soutenir biso partout bazali na ebisaka bango nzamba lola asala bango bolamu parce que bolamu bozo sala na site oyo eleki ebele na pesi ba merci na sponsor officiel Betty la patronne mosaleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 mwasi ya mibla 22 ndako na Verchach ezalaka yo Betty la patronne na kati ya Londres la na moni mbala moko bana Londres noko ya bana bienvenue Masiandoki mobala mandefu pembe motema ya Claudia tokendaka bongola bamurena bamurezi nyonso mama Irène ayaka boy to pesa merci na ya Willy Musheni le vrai code de code mboka pourquoi pas mon vieux Simon Kibukidi na kati ya Luanda bana Luanda toza kuna te bosola poto sola ya nanga moko dona monika na kati ya Luanda seki bien mama sociale bamurena bamurezi mama Irène ayaka boy biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te na bandi ko rappeler ba diaspora ozokende Congo Kinshasa ozolukiska kitoko ya kolia nakomela chez mama Sylvie Mwanzaka tuzawana chaque samedi dimanche restaurant Super Aubergne balobi buffet africaine lia kitoko omela kitoko na cadre ya propre soki ke Congo komi pa ya mama Sylvie Mwanzaka te oleki na restaurant Super Aubergne te seke okomaki na Congo te adresse na ya ngwana tutiango na logo bokende bobenga ba telefone ezawana ekosala biso vraiment bien makasi pona bandeko bazolukiska ya kokomela na Kinshasa balobi sécurité
sécurité ezali bobanga te na prix ya bien bokolala kitoko toza na 2 chambres salon cuisine salle de bain toza pe na chambre salon cuisine salle de bain tozo louer pour na bandeko na biso ya poto cadre ya bien kokomela sécurité ezali courant ya kitoko makambo nyonso ezali vraiment pepele kaka ndenge na mesana kopesa ba pub tozoteka lopango ezotekama na nzele tozoteka terrain te me biso tozoteka lopango ezali kaka na prince soki oleki 8e parcelle lopango eza wana bandeko na nga nzele oyo ya katikati te ya libanda lopango ya kitoko eza na bandako na kati kaka na boulevard Lumumba boyebi ke boulevard Lumumba ekenda tina nzele eske boyebi kuna ndeska tozoteka lopango na prix ya bien 20/20 yo muto oza intéressé na lopango wana ko hésiter te benga mama Irene Masiendo ki kaka na numéro ozomona na émission oyo na se wana tokosolola basolola kakaka nzamba lola pambola bino na koti vite fait lisolo eza vraiment mokuse lisolo nazobetela bino eza masolo bandeko babengaka kosenga conseil na Irene Masiendo ki TV na yebi ke badia bandeko bolandaka biso ba mama na ba papa ya Jérusalem ba mourir na ba mourezi ya Irene Masiendo ki identité ya Bundesliga ka bien bopesa leki na biso conseil aza na kati ya Italie abi mama Irene na bandi kolanda depuis kala mais naza na Italie nazosala 8 mois awa mais na bandi kolanda depuis Congo na yaki Italie na yaki libala mobala yaki Kinshasa bala kinga vraiment na mbongo makamyo eleki bien ameminga na Italie mobali pa vandaka awa na Italie mama Irene problème naza na eska na kenda kovanda nakutana fi moko boye mobali nanga ayaka wana ayebisi na ba réalité ya poto fona zana nuwana pona mamba ba papier ya mikanda nanga navanda kiska moko batianga na serre moko boye tovandaka na awa serre wana siko azape na ndeko na ya mobali asalaka na France basolaka mingi na petit frère nazaka na France pour serre wana bandebisanga ke ya kovanda penza na Italie awa te suka okende na ye France mais aume de na Italie ngapa mais oza na mikanda na Italie ba papier na Italie pourquoi lingo keka France na préfère que ça vie na France pour leki nanga mobali toza na awa o tozaki ni awa ye wana tosolaka azalaka pe kovanda na Italie azwa na musala kinda na ye na France na préféré na vie na France isa bien que Italie mais asa mutu esikate ya naza mutu ya kala na Italie mama Irene to yebana na servant to komi kovanda na pour skana za kovanda pembeni servant ngazo vanda wana mama Irene to sola ka bien de nka kizalaka musuto so na servant ka bele kine abengi to za libanda apase pele kina pasenga lekine pa pesinga pembote atuninga ozana Facebook na FCA oui na Facebook okoma nani na pesi kombo nanga ya Facebook atuninga ozana TikTok na FCA na apela TikTok mais na tsaka nanga penza ba photo na TikTok te na talaka nanga kaka batu na TikTok d'accord problème ezate mama Irene 2 jours après na moni ndeko wana mobala zaka na France ndeko sero tozalaka nae asenginga ami na Facebook mama Irene tokoma kosola biso na Facebook na ndeko tosola biso ka normal mabe moko ezala ati mama Irene akoyebisa ser wana ke na komi na retard po mobala yaka kotalanga esika tikanga aya kotalaka nga tobimaka lokola mosi na mbali après azongi nazangaka eloti mbongo apesanga ba weekend supa zwanga tokepe to tamboli mko supe soke ba amoni pe kana temps weekend o mona pe alali ni piskanga na zalaka to zaka penza bien problème izati non sala 8 mois na Italie mais problème ne ko senga conseil mama Irene bo pesanga conseil tant même si c'est nazo mo na komi na zemi poza na zemi bien naza na retard mobile no bi abi na ebisi déjà que naza retard mambezo leka bien c'est rompe à lobine le côté c'est on a kende betela ngonde ko na mobile azaka na France que na komi na retard mama Irene na vanda ka tande ko nombal akominga na Facebook pesanga numéro non ya téléphone nazaka na téléphone na oti le quoi déjà to sola na ndeko na mobali très bien na Facebook na numéro na téléphone na pesi abina bengo abibenganga abenga na WhatsApp abisinga ma chérie boni santé bien na yoki ozana zeminga bi abona na ngai biso abi grande sœur na mutu abisinga mais na yoki pasi komona eta wana oza mwa mona bandi ko sola no osola bien oza gentil et na pas ndeko na pasanga na téléphone bien que na benga ko directé mais na biso mo fosala attention mukleza na ba réalité bili mobala bengso na poto azana mosi ya mundele na bana misatu ya mundele aumeli na Italie za mutakala oyiba bi oui na ebika za mutakala na Italie bi ba conditions zotio eza ba conditions kovanda teza kitoko te tozana bandiko basi tozobota bana basi ezosa kitoko te ndengo za wana mobali wana azana mosi na mundele na bana misatu bazape na problème na mosi ya mundele te mama Irene etrouble kingo na za na retard ezokendenga 2 mois mama Irene nakangaki mutema na kokaki te tant mobala yaki na 20e mobali na bata poto toyoka baloba mingi mobali na Italie azana
akiparanenga nenga sukolanga moral katsanga pona la ndile mikanda na nga ndika kizalaka mais on a qui le mikanda non ko vérifier mama yana ki ko vérifier pa mobali binanga oui nazana mwasi ya mundele to sali na 16 ans tozakanda kumoko boza un problème ote problème ezate mais omoni kaka basi mundele bazaka pio na vandine pe moi mingi na préférer kisko na zo pe moi sinanga mo boye ya mboka ndenge za bondongo za zemi kobanga te mikanda ni ko simba na kotia quelque part okusala vino za lokola deuxième femme nanga na poto mama irani etroublenga makasi nazana na zemi nazana Italie na bina benga no mama irano na landa kaloko atanga kane kombota sengela nga conseil mama irano na komi na posa na kima na kokovanda libala ya bombanda te mama irano na yeba kite pe muta koyebisanga azala kite mama irano déjà ye mwana mobala ngo Afrika tano batamangala mingi te na Italie apesa nga raison ki batamangala ba raisonnement bizarre balobaka mingi ya vandi mingi na poto koma na mentalité ya mindele ndenga lobana nga mama irano aza pe papa moko aza calme vraiment garçon moko bien mama irano bo pesa nga conseil na sani na zemi oyo nakima nakenda na France yango na vandaka na Italie na bote mère nazo kokati ayaka kotala nga soki azwi vide na ndako na ende ya kotala nga alalaka pa na nga soki aloba nini na ndako nenga ipe na yebi te mama mère maele silinga na sweta te na bomoi na nga na vanda libala bombanda po mundele paza mutu mama mère nga na koli na libala bombanda na yebi pasi ya libala bombanda mama abiso azaki deuxième bureau mama mère tout souffra na vie eza parmi babiloko na senga nzambe na nzela na ngeleka te mais eleki bo pesanga conseil na sala nini naza na Italie naza na zemi lozi mekomo kendenga déjà ba 3 mois mama irani nazo konda souci mobali abengisanga na poto azana mwasi ya mundele na bana misatu na ndako et puis na tuni mobali abi azana problème te mobasi ya mindele bazaka pio ba umeli mingi a préférer ki pas wa mwasi ya munoka mboka naza lokola deuxième bureau ni naza nanga calme et koleka bien bo pesanga conseil na komi na suka nzamba pambola ba mourena ba mourezi nyonso liso na biso esuki awa eza mokuse bo pesa leki na biso conseil ba réalité ya vie mokili eza na makambo ebele yaya moto ayeba kiti ayeko yeba ezali pasi soki ba préparer ki avant amiyebele kazo ya libala bombanda ikomelo ko mususu yaya mundele pe aza moto peut-être quand soko yibi mundele sali lisumu te to se trompaka soko sali mundele mabosi ya lisumu te to se trompaka ndenge na sikara bande osuba yibaka na poto nazo yiba ba yiba biso biloko mingi na Congo ya ba yako yiba na ndako na bilote na Congo banga nzambe Jésus Christ revient bo pesa biso ba conseil leki na biso mwasi ayiko singa conseil na Irane Masiendo kitivi mama tazi vita eskozali mama Chantal na biso mama Chantal vita mama Luzikoli ya Sandrine Lenganzo mama leki Kiange Beni Sandrine madame Lenganzo est-ce que bozali bo pesa leki conseil ya be Zakari Tulumba mwasi kitoko petai mami la plus belle ça fait mal moi nazana mbanda ya mundele ya italienne akokite ndeko nanga libala bombanda moi na nzamba ko diembe na vie moninga te tozozela ba conseil na bino boko manzamba lola akopambola bino tokutani mbala sima soki mwana moto azongi te la na lobi bisous bye bye. Oui, bah comment on doit fils fashion. Ah, merci beaucoup, madame. La deuxième fois. C'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième fois. yango quand même na mondo yango esenga bien makasi po tala bila qualité nini eza na fota na mpasi na komisa bien makasi. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et na tuli bino bana na sena bino luka fils fashion eteka biloko ya qualité lokisa mona bino mosika ebanda na Europe na tuni tati mona asala kisinga on ayi komanda apona ebana blondiza pesa na adresse na bino. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, dans en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans la niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, tu as bien accepté le bouton Makasi.
Ma chérie, na pour se aider là. Vous avez regardé la qualité parce que là pour ça ta robe vous na bosani gagne là. Na mon déjà les autres classes. Bana Europe, bana kini bakosaka yango te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fist Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga oza na poso somba sous-vêtements ya kano gene. Collant et loko nyonso oza nango besoin eza na Fist Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle ya kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu benga yaka na Fist Fashion adresse yangwana libumu ezo mwa forme chemise evanda po esala bien ya ba papa yango. Toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fist Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya qualité ba marque ya propre. Tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambu bergine ezate. Tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele. Fist Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto. Tozana ba vernis, tozana ba rouge à lèvres biloko ya kitoko pona basi to bosana te. Ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din. Oh mama Irene Simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko deo ya monoko bongo te. Fist Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de